Jemima. Au moins, nous avons dans la tête, nous avons garde à babande. Pour tout habiter dans nos Simba. Jemima est belé, mais enfin, à la point au de karaté. Ma soeur a damsa. Yo, ma soeur a damsé au thé. Osa classe, on a passé ma sortie. Mais bango tu vas avoir courage à belle vie fouati. Famille boma. Maman alewa. Mais mon colo mort de biso vanda. Kala Jemima keba ba ba matière ezalaka. Bokeba ngana ebisa ba ngo vete bokeba pa mon colo oyo ke ya. To côté le makato zo la tsaka na batai. Ekola kisa makana tebe suko banani ba bokufa na pasa kolela. Viputa nyonso enzuluki nayo kaka leketu lelo tokutani tomonani nzoko ozala lekeyo mwa obali aobi na ya nakolala pongi te okotinda maloba yaya wakanda la koso na fionto ya mabe Kevin plutôt bakala Kevin on anda ko bayebi Kevin malgré que biso benga ke leketu bakala siko leke apandi na abina za kula za lengi ya amendo alakisi na bina nga vrai maman na yo ye maman bota yo place on dit kuna ma adopta ki yo vraie famille oui vraie famille na yo maman na yo belle ba adopta kinga na défendre bien makasi mais tant on a vendu na tana bandi ko sa ba analyse na notre nga te koto na aux éducation te koto vraiment na ça dans sans éducation dans mal appris vraiment et puis na constaté moment où Sarah n'a pas fini manga moi mabe Sarah lo baki te Sarah ko baka toujours vérité elle qui ko défendre koto ezaki elle qui ko défendre la vraie cause na ba moment où to ba bana ka te ba kuma ba gabi wana baza lokola te mais aza parmi ba ikona mboka na biso parce que gabi a sali ya mingi a tourner ebele aza mokolo il faut na ba réserve na monoko na ye sans quoi bonanga lo batte na ngema na tala kana misu boye par rapport à ça qui déjà na ngena zo saka makamba aza mokolo a mi pesa respect na bato bayeba ete ke soki si réellement Diego ali appelle Leketu bato bayeba ke moto na danse saka bato bayeba yeba ngo Leketu ko lo bane peut-être mususu ka pa pesa moto ma passe maintenant yo moko vandeli yango pesa ngo sujet bandi ko décortiquer ya sala mabe makasi côté kuna batika kinga ba santa busala finga loba boye sala bozongi sabo batika tuko opesanga te tout je faisais exactement normal. Jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima ibele. Voilà, tous les plaisirs pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur GI Télévision avec la vôtre. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, la Giga. Appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que vous êtes très émus de me revoir encore chez vous, partout où vous êtes en train de me suivre. Donc, na ba tablette, na bino, na voiture, na bandaku, na bureau. Je suis là, Jemima Ibele, hein, la fille qui dérange. Eh bien, l'actualité oblige, hein, dans les lots, la plateau nanga, n'a pas parce que n'a pas bino mwana nchuka. Babi mwana nchuka yaka mingi Bianca zanga mwana nchuka ya ba famille bota tout. Belvin ya Belzi Kondi babi Bianca to so ane para munyoso. To so la nini lelo yo. To mona ka ba mission ya kala oyo Sarah ayebaka na ko chrétien mère na biso Belzi lelo yo Sarah zo défendre Belzi
valablement et puis tomoni kuna ndeko na biso lekechu koloba ke yena na sara baza bambanda parce que il paraît que ye pa bimana Diego ye aza mobali Diego pe mobali aloba bima ba mibale et puis on va se faire kokota ba sortie médiatique usu ya bandeko ba live usu tomoni ya mida to ki voya ndeko lokola ya master toze bate ezaye ou pas to ko solo lango lelo obe film na biso kin makambo et na mupepe nini na kata terrain. Voilà, merci beaucoup na Exaucé qui est derrière cette caméra. Merci beaucoup à Batoto Lingara Jemima Ibele. Je commence par mon Dieu, hein, le Dieu du ciel. Oh, ça souffle de vie. Et aussi merci à Bevi Kondila, patronne, famille Bota Bomana Lingara Bilo Mingi. Merci encore une fois na Pessi, na la Chine de Karine Mokondi. Merci beaucoup la maman Hortense depuis Paris, ma maman chérie. Merci encore une fois, lobby. FM 4 fois boss, hein? Merci Nayo. Les pétroliers de Dallas, JB Koumalouta. Joyeux anniversaire à maman Karine Pala. Que du bonheur pour vous, maman. Donc, soufflez bougie Nayo. Hein? Voilà, il n'est plus, ça s'est fait. Voilà. Et donc, mon invité, j'avais dit, moi, dans Souka Nabiso, Biaka, hein? Bianca Zanga. Bianca. Gros bébé de la presse. Bianca. Jemima Ibele. Boni. Yayo Leki. Ça va, santé kitoko. Tous pépélés en bétolo. Tokos. Donc, d'abord, on appelle ça abonné à biso GI Télévision. Donc, Bambote, en tout cas, vraiment, tous s'abonner massivement, tous consommer l'émission, tous liker, tous commenter. Et ça, là, vraiment, donc, tous partager aussi. Et ça, là, vraiment, on a besoin de jolibilité, quoi. Là, je dis bonjour à ma maman chérie. Vu qu'on dit la patronne, notre autorité morale, hein, Babylone international, écrit. Vraiment, donc, merci beaucoup à la famille Libota partout, comme sa famille partout dans Bandaka. On a Basankusu, on a Maluku, toza partout. Tu es na Kinshasa na Masina Kutoloba, tu es dans le monde entier mobilisé à biso famille Libota. Donc merci beaucoup. Là je dis un grand merci à Maman Del Kamanga. Babi wana entraîneur nanga coach nanga Maman Del Kamanga. Donc yo nga babi vite mobimba oye. Vraiment ba motena batunya surtout et puis ba question na yo ba réponse ya ngai. Bianca Zanga balobi mokilango eziki internet eziki kini makambo. Vraiment. Maman a commis les sous. Ya. Nakata kini makambo temoni présence a dit na la douce. Tango yo motali histoire wana ya kini makambo. Elobele onde. Obi tant na mona kini makambo. Na vandi na beti machine na sali ba analyse à Nobelvie bravo. Bravo. Ah, maman a commis. Nazo solola na yo Jemima nazo bisa yo. Nathalie nanu bato ba jouer na kati ya kin makambo Nathalie non la douceur déjà la physique wana on sala et puis na kota basa lokuta Nathalie Davina et puis Nathalie Dozo Nathalie Luna Nathalie Grace Temo Nathalie Fifi Siwa et puis na moni Yvette Kalombo donc en tout cas vraiment bravo bo tapa côté té na boza vraiment na ben na classe la fille wana ndenge ba salaka en tout cas j'aimerais qu'on commence déjà na ba imagination ya bongo faut zaka belle vie Poutine donc faut zaka yé au son yé au comment ba niveau wana té donc yango calcul na bela na bango za chete té en tout cas maman vraiment bravo to consommer kin makambo babi yango ne makambo vraiment donc babi loko zo le na kin yango mapé to mona ba bazo tourner vraiment comme il faut. Voilà, ba incarner rôle plutôt. Yaya nazo biso le couteau ezo le pas tonton P. Tonton Pierrot. Na gesho. Oye kota posa gesho. Mo vando tali ba qualité bana mibali wana ba opesha. En tout cas non. Côté kula pe sous couple Julien. Na Dorcas Moya Melina. Banvier. Manakis. Bagesi manakis pour na mwana ba ona poto mwana zonga ta chambre papa kitoke esuke la mwana ndenge nini. Voilà. En tout cas na mokili je m'assepé na onzamba peshi. C'est ça. Mère a té biso na bandenge mo bobe asisinga na gwa ko envier. Voilà. Voilà. Bien que ça a très bien dit na maloba na yo parce que tali ba film na biso kitoko et tout le bela sous masolo oyo tali to monika abonné internet
après sortie médiatique il y a Gabi pour tout le monde normal tout monde Sarah Alekani pour na kolobela ya Gabi o ya ki koloba tout monde qu'on a peine de connaître les que tu peux ayambi de quoi ya Gabi et après ça tout monde nani o ya bina ko démarrer tout monde nani o ya bina ko démarrer non biloko nyonso tout wana isali moment to côté donc un mot par rapport à tout ça donc voilà vraiment eloko moko na loba oza mukolo mi pesa kilo mi pesa respect na yo mona ba moment auto ko bana vana kate ba koma ba Gabi wana baza lokola te mais aza parmi ba icône na mboka na biso parce que ya Gabi a sali ya mingi a tourner ebele aza mukolo il faut ça na ba réserve na monoko na ye oui a perdaka te ndenga loba ke so na moni caméra na perdaka non ozomona aza mukolo amipesa respect ya katala isoka kenda kanda te akatala isoka kenda na restaurant non nazo démarrer te Jemima nazo loba na Gabi po aza yaya oyo biso ne tout tala ya Gabi to sepela na ye na musala ne vraiment donc nga na beteke maboko parce que aza génération mais ami pesa kilo likambo soki eza yete alinga to ko se mêler na ba problème nyonso ba tunaka question yango ndaloba non yango nazoyebisa te ezanga baquestion mosusu te okoko répondre ozomona okoki kobebisa relation na yo moko ya malamu mpo na question no bapozaki yo oui ye aza mokolo il faut azalaka na baréserve na balangage na ye te napesi conseil na tv te parce que ye ayaki nango na tv toya olobele mpe kaka na tv nasali peka te nabengi na telefone te ye ayaki na mponi ye arépondaki na telefone arépondaki na tv bato bayokaki yango te ozomona azalaka très bien na leki na ye so batunaki ye oyo na oyo aza mokolo il faut répondre sagement non kopona choix eza mabe te façon de parler na yo si neti ngai navandi boye bakotunanga mutu moto akopose nga question na Karine moko na Jema olingaka nani Jema te non répondre tout court bango tout babandeko na nga c'est tout nakolinga te ke naloba nalinga Karine mingi mpo Karine na poto nalobaki nalinga Karine mingi nalinga kote mpo osala Kinshasa non c'est faux non répondre ke bango tout bafamille na nga makambo na bango eza ya bango donc nga bango mibale mpo baza baleki epa na ye donc tout court na okataka kasi kote kuna na kote na biso baza baleki epa na ye mpo baza na génération moko boyo moni Gabi aza mokolo ya jini aza mpe mokolo te aza mokolo ata na badifférence ya inani aza mokolo na bango aza mokolo aza mokolo ye atokotala badetail te aza mokolo ata baza génération moko me baza génération moko te na bela non azala na ba agarde bande mpona minute o ndenge aza bongo ntango ezake bato bakoloba neti na moment oyo Sara ndenge azofingama nga moi mabe Sara alobaki te Sara ekolobaka toujours vérité ayaki kodéfendre koto ezaki ayaki kodéfendre bavrai cause parce que soki ayaki te Sara paninga aya te bon est-ce que na bato wana mponi yo mpo oyaki pe te na réseaux sociaux yaya nga nayaki korépondre yango nayaki korépondre yango te par rapport na bana vraiment non kokipe no makambo vraiment ya internet presque nasali 2 mois na bano kosala émission te navandeli non par rapport que talaka nazalaki no na pamba ndako na leli na beti sete na fongami namoni lisungi nataka lisungi euti epa mama na nga moko sikoyo naosala nini te abi na nga luka ndako za place abi ezala na opose stoppe na stoppaki ndako ezwami bapakoli couleur makambo nyonso na kota deja na ndako na nga yango monike naye koloba sans quoi bo na ngai aloba te na ngai mana tala kaka na misu boye par rapport ata esaki deja na ngai nazongisaka makambo yango aza mokolo amipesa respect na ye natunaki yaso par rapport nde ya Sara nde baosala baclasse na leketu nde bazofinga na boye yomba moko na bandeka ndeni émission ezalelaki ndenge place mabe eutelaki place likambo ebandelaki il faut na kota il faut na préciser pa bato place berere ezokoma mpo ezala te ke oyo toza na parke ya kalamu tolobi ka vérité ndenge makambo ezoleka mokolo mitia na place nwaki mokolo mwana moke mitia na place na mokolo na moment oyo par rapport ya ndeko na ngai Sara Tola
po bato balobi yango Sarah na singaka belle ndeni botiki ya défendre sous belle zanga yaya eza problème te nga pe na défendre côté kunati ya solo mais oui côté na excuse na oyebisa yo soko koti na Guti et pas Vivette Mayamba omona ke oh nga pe ezalaki na elle wana na kosi te na koma nzamba lola aza témoin non nga ezalaka par rapport makambo ya la douce ndenge yaka moto show wana nazalaka kote wana sa mpe bemission ebele na défendre ebele makasi mais ntango navandi na tani nabandi kosala baanalyse yango talanga te koto naozo éducation te koto vraiment naza sans éducation dans mal appris vraiment et puis jema nakosa te kote kuna batikaki nga basanta busala finga loba boye sala boye zongisa boye batika opekisanga te tout je faisais ezalaki normal mais ntango sikoyo na ye place moko boye ebaotalisanga valeur ya mwasi oza na famille ntango oza santa bu wana un jour obala oza na famille oza na papa oza na mama oza na mwana oza na bayaya oza na mpe na baleki na nsima na yo sikoyo ntango bazovanda to lelo bali bo belle famille no bazwi bemission mo abongo batie baotala valeur naki bomwasi eza wa yaya ozomona ntango naye kovanda nga bia te il faut na défendre vraie cause oyo basali nga lelo bapesi nga valeur na miso ya bato bavalorize ngai bakomisi nga bianco naza lelo bianca zanga oyo naza mama ya Nancy nakomi na valeur oyo mpe nakomi opesa lelo mwana na ngai ke nalobi ne mpe bo 18 heures na mona ndako mwana mpe atosinga parce que à l'époque nazoya ndako heure nio tu motema na ngai ezotindanga so na bino okota ndako 2 heures nana otunanga nazalaki na place oyo banopesa ngai banaoloba na ngai te ke soki omoni yo kaka bobo na boye oza na problème nde éducation yaya so nameki babloke nga j'aime comme naoloba bino okosa yo so nameki omanke respect babloke nga siko na obandela yango wapi mpe na osukela yango wapi ntango naye kovanda natali nga bino c'est grâce à papa kulutu nde nazwi bavaleur nde leloki atali abi te mwana suka ozobatama mingi il faut bima mokili découvrir mokili mona yo nde nabimi yaya naoyebisa siko amemdo alakisi nga binanga vrai mama na yo ye mama bota yo place ozalaki kuna baadoptaki yo mais vraie famille oui vraie famille na yo baadoptaki nga siko na ye vraie famille na nga eza yango famille libota yaya mama apesi nga valeur alakisi nga na miso ya bato eke lelo naza mwasi mais oui aza ndeko na nga Sara Sébastien jema yo tala bemiso combien nga nafinga Sara na demara Sara na ndenga mabe na finga Sara mais si babini ni singa famille benga na rekatanaka te batika ngai na finga ndeko na nga na ndako na biso moto akofinga Sara eza lokola atuli nga mbeli na lisu yaya yaya et pas belle je ne crois pas nazoyebi so et pas belle Sara soki a changé ezalaka soni na ye parce que pour le ndenge aza boye nde moto aza mal réputé ntango bazwi bashufa kuna balakisi ndenge afinga ekoto ti mosuko soki bazwi mpe ya koto bazongisi ele susu ozomona ozala mal réputé mais moi d'après moi na ndimi te ke non Sara akoki kobaluka non je ne pense pas non Sara vraiment Bianca Zanga nde lo tomoni sorti immédiate ya lekechu kolobaki mobali ya Sara Diego aza moba ex na ye batokana ye mtazokisa epota moko awa ntango kabiloka bongo toyebi lekechu mobali na 21e siècle mutandimane ke na ama chéri mon frère yo bonya onde vraiment premièrement eloko ngai na koloba nayoki na pasi mpo nayebi lekechu soki otala ata na page Facebook na ye aposaka mwana mwasi moko boye apembe ya nzoto mike mwasi kitoko nga mpe nayebi ke no kala mingi te kutu parmi bainvitation ekekabwana nga mpe naza
malgré tout village panda mikolo eza nanu mwa mais nazokamwa leketu koleka na tv kokende koaccepte likambo ya bongo leketu aza na famille aza na famille aza bien éduqué leketu auti na bafamille oteke mwana moka ya libanda boye te aza na famille aza très bien éduqué ya mboka na biso ozomona aza na bavaleur ya bande tamoni tv ogémima ntango osala babiloko moka te mpona nu ogémima tobosala yango te baéducation. Moi je faisais les sans tabou natalaki te ke naza na grand frère aza passer na poto ozomona mais ezalaki so grand frère nanga ke te ya bato mosusu bakorapele yo mais yo moza na petite heure osala basanta tabou balanda bakoéduke petite heure na yo ntango nakofanda natalake no valeur ya famille zanga ekena okufa likolo basanta tabou. Non, je ne peux pas le faire. Donc il faut na zonga na luka nini moko bo c'est ça neti ba leketu wana leketu ko yaka te yaka nti lokwa pesa sanga mutema pasi te azo bebi sa réputation ya famille na bango et puis na kombo ya papa leketu kombo ya papa ezo sonner panda famille tala nanu niveau papa nanu wana vandi sko mwana na ye comment Hervé et Kevin plutôt batala Kevin on a ndako bayebi Kevin malgré tout biso benga ke leketu batala siko leke vandi na abina za gu na za lengi ya nataki nenga ola lisa misa azobeta ntembo ya mama biso biabe liputa nyonso enzuluki nayo kaka leketu lelo yo tokutani tomonani nzoko ozala leke yo mwa mobali alobi na ye nakolala pongi te okotinda maloba yaya wakanda tika ngai loko naoyebisa Sara baza nanu asieti moko te leketu aza mobali leketu osuba ya ngunzama to osuba osimba tige asubi te angunzama ka te angunzama te yaya po tige ti angunzama sango na se ekita na mabele eza yango na desante se ekoli ozomona siko Sara ndenge aza bongo aza na lidusu Sara ko yo nsate bo esila te makila sate bo esila te olimbise pardon Sara ndenge aza bongo aza na lidusu akongunzama akosuba ya ate akokita na sete akongunzama te akotelema asubi bakosuba différence Sara aza mabele ya minene oyo panda aza nango te ozomona siko moto abongo Sara ntango nyonso ya korépondre leketu omona yango teke bino baye bokomi place moko ti bayo traité mpe Sara lésibienne ozomona ntango alobiki abimaka na Diego Milito yo korépondre mpo na Diego Milito obebisi réputation ya mobali na oti babiloko mosusu baya korépondre yango te so mobali aza na kati otali kaka mobali aza mama aza papa aza tozomona ndeko na biso atofinga bijou na reine na prince omaki barépondre ete eleki ka bongo noko babloka wana mokolo libandi bongo ademare mendo bapesi yango nzela ti bapesi ya te eleki ka lokola mai bongo Sara azalaki na monoko ya kokanga te fo yaka makambo nyonso yaka korépondre yango te tala siko bambanda na ekoma oyebana na tv na bato bayeba ete ke soki si réellement Diego alia mpe leketu bato bayebaki yango te mais grâce à Sara bato baye koyeba yango leketu akoka oloba ne peut-être ya mosusu kaka apesa motema pasi mais ntango yo moko ovandeli yango opesa yango sujet bandi kodécortique yango yaya esala mabe makasi nga na eloko na oyebi so Sara garder valeur na yo garder personnalité na yo garder dignité na yo parce que mutu nyonso ata aza mutu oteke okoki kopesa ye accès ya koloba mutu nyonso tute okofongolela ka munoko aloba po oyo répondre non bato kombe bafinga mpe abeta bango bakara esala nini toto omona dernièrement bano bazalaki epane balongwaki batumbaki par-ci par-là ozomona oui te tokoloba bana parce que balengaki na nzela na ye alaki patron na bango banofuta bango ti oui nga mpe loso nafuta epa na o so naosala epa naza na mwana o ti mais oui naza so naosala na jema ofutanga na mwana na yo parce que na mwana mosala na yo tokende yango na français te tokende yango na respect te toyena yango mwana lingala babenganga ne mwana mosala nani ya jema ibele sikoyo ne eza bon yango tozoloba te ata non eza question te soki olongo fo respecte ye il faut maximum ya reconnaissance ezala na biso bato ozomona Sara pe babi Sara pe aofingi bilamba wana eza ya ngwanzu
bilamba na ba chinois alobi makamba solo bango ntango batretaka bele mapapa alataka eza mapapa mabe bilamba nga poste oh mais ntango bango batretaka bele alataka baroba balon baroba mama tongelanga batretaka belvi mama malewa batretaka belvi mani siko ozomona ngo teke eza réciproque ntango yo ozotia mama moninga mbeli na motema aza mpe na bana botiti siko soki bana nde baya korépondre eza problème nga na moi nanga babesaka tola sali te nga eloko mongo na banda koloba nga alobi naboyaka koloba parce que mpo naza na mama oyo so nalobi peut-être akolesanga une semaine libanda une semaine mo nakokolia te yango na garda mpo so tobi te banokota na babandi nazoyebi biso bato misusu bamivandi bamitali bakobima te libanda ata une semaine nazoyebi biso ekamba so mingi baolalaka te ngamba nazalaka boye nazoyebisa yo yaya sikoyo nazalaka na mwa bareserve mo naotalaka nga bi te non nazwaka na otan wana te ngai na tro kaka biso kaka ngai na tro kaka bisotalaka mpe po oyeba soki mpe kuna mpe sava totalaka te te nazwaka tan wana te nazwaka tan nasabona mpe na biloko na bango te donc nazwaka tan wana te ngai naza mingi epai na biso kaka biankazanga kaka nde kaka bacharnement mpo na mare balingi mare azala na mutu te balingi bakabola mare na mutu nyonso tomoni na live ya mida voi moko ekoti wana ebengi voi ya mastor ya pede nada sikoyo bato balobi eza mastor ou bien eza bato oyo kaka bayimitaka bavoi basali bo mpo bebisa mastor na ndeko na ye ou bien ndenge nini bianka mastor na brimbo brimbo ko pede nada jema so tocalcule de lo comment 2013 ngai nayebai na mastor 2011 tocalcule 2011 de lo 13 ça fait combien 13 ans 12 ans 12 ans mutu wana jemima so ngai atikaki songisongi mpona mastor soki nga bianka natikaki songisongi mpona makasi so natikaki songisongi mpona mastor te esila nango vraiment ozomona so nalobi noke soki peut-être mosusu tozwa bababa nini boza mpona mastor premièrement mastor ndenge aza bongo parmi bagarçon biloba loba omone te jema mastor okoko tonga bike moto atongaki eza jemima omona mastor otoya otunaki noyebisa yo combien de relations oyo peut-être bagarçon azalaki na bango na kati ya groupe na ye moko propre babebisa nde barelation naboya motu tazala na bango mutu malamu kwa nazoyebisa yo mastor ndenge aza bongo dernièrement baotozala na matanga ya papa na ya nani ya papa na biso tocokunda awa non pas Muselu et maman na biso Suzy Bantu bazalaki na matanga maman na biso Suzy Bantu tala ambiance wana bazalaki nango tozalaki na matanga ndeko na biso malgré to eleki déjà mois des années ya Chico Pululu na matanga ntango baosala programme wana banozaka Belvi na Mastor mwa moke na président na biso Mar banoza bongo bango misato et puis comment lelo Mastor babiloko wana akoti penza balukela ngo mutu bakokotia comme mida omoni eloko ngo sala wana Mastor ana niveau na ote baso Mastor adamsa yo Mastor ko damse ote oza classe mo na basa Mastor te oza classe mo ko te même okokanya basi na ete alors soko ningo sala ba rando no ningo sala ba je lukela ngo mobali oyo moni osala ba je Mastor na loko na bino wana akota yango te nyonso mona déjà Mastor na internet asali ni azwi kit baningane moko kutu bazala la duchesse posa ba question sur la duchesse ba briefi wana lutumba wana au grand jamais akita bandeko na ye atraita bango ka baza famille nanga bandeko nanga et puis siko lelo yie moko Mastor avana ke démarrer cerner belle vie. Ah non, je ne crois pas. Jamais. Nga na loba na yo. Jamais. Eza voix. But soki tozwi nani oyo mama na biso nani mama no sanjo ba mama wa asaka msha mukuse wa nani o nataka zobosa nimo na bandani avana pe na yazaka mwindu bose yazo avwa batu nazo yebiso tala ndenge azwaka voix ya papa na biso mukuna mama Eminado Eminado tala mama Eminado ndenge azwaka voix papa na biso mukuna
tala ndenge azwaka voix ya grand mopao mokonzi tala ndenge azwaka Micho Bozo nada maso akuta papolaka ngo mbala moko baza koimite bavoix ya bacomédien na biso mpo bacréer problème entre Belleville na Mastor aza moto makambo wana te babosani mida moni Mastor andekwa Belleville article andekwa Belleville akokota na buzobo te obi lelo muta benga Mastor parmi bato babana loba et pas mama ni mama Belleville muta lobela po mama ni mama benga Mastor bela lobela bato belé non yebisa yo po lelo mère reconnaître nini boye bela ta téléphone Mastor abombaka te atie to téléphone bo beta lisolo abotala ali Belleville ko no solane na olela critère mais critère nini o mère alingela bato ba ya kuna biso te bona bo pafu ngata ka lobi na ngobo Mastor bongama herbo ya ka jebe c'est grâce à Belleville si ko lelo Mastor ka ezala ingrate et pas muta bongo ah non mi d'abord bakosi jamais ba Mastor te nga na sali 12 ans na pédé nada 12 ans d'abord dans la famille chrétienne moi na papa langa place à outi libota ni moko non propre aye na sinak na maboko ya président oyo alingi nzambe mingi siko na sote na sinak jamais omona na sinak komona ke o junior asonaki na mutu boye o mutu abundaki na mutu boye o junior discutaki na junior o na binana o na jamais ezaka soko vande omona ke ezaka kote kuna ezaka kote kuna pour dire que Mastor alekaki na endroit moko ya malamu azalaki na école moko ya bien azwi ba valeur azwi ba capacité na ye lelo baoluka ba détruire oyo eza valeur ya Mastor ya TVT pas répondre à bino ya TVT ya te oyo sani buso munoko Mastor yango oyo nayebi Mastor bien Mastor amuta biloba loba te ya te a défendre nango te soki abenga ndeko ne peut-être abenga ndeko ne na privé mwana mama nanga yebi yango te aya nete aleke mission te pesa po benge po ya mele mission na makambo wana yaya ata basali ba analyse 1000 Mastor osala émission te na makambo oyo esilaka lokola mungu na biloko nga nayebi si yo ezwa ata accès te ntango yo monaka communauté mobe bazala bafingaka me mama bango alobala bango kaka nalinga bino bongo akumisaka bango azoyembelaka bango esalako ndeni communauté mobe efingaka bandeko ne bacollègue nao bosala mosala moko ngai eloko na koloba yo kuta obe mpe bacollègue bafinga nano ex première dame mama apesa mama asala ye azala mida finga mama olive ne ayebi yango te yasa azwa dans un téléphone abengi ke non mida s'excuser wana aza mama olive mutamemanga bamboka bo ya gérant babiloka ba réseau te yango lelo nayebisi yo ya bien réseau te ayebi yango tayebi bango ayebi bango ayebi bango te ndenge ya le babu ayebi bango ayebi ese de Panama nga nakangisaka chaîne ya ese de Panama ye te oui si ese de Panama akoma kotele lelo mpo bakanga chaîne na ye oui yango moni lelo azonga mpo yebi ke Belleville atatie Belleville boye bela osala nelo te akoya na ye te motema kopale okuna aza ebende ozomona mpo yebi ke soki ameki bakanga chaîne alela mai na misu asenga bapardon baaudio etambola sikoyo biloko wana yebi ke ye ayebi aye na bato bafingaka ye moto azondima na tv azobina azoganga ke nadingaka bino bongo oyaya apuyaka makambo wana ayebi na yango nde bafingaka ti bakoma jemanga na oloba no batia bemission famille libota nini atu basala na ya kala na ya sika motu moko tavana na kiti pafinga ye jamais motu moko atasala ngo ozomona topesaka respect parce que aza mama totiaka ye na classe ya baicone mais bango ti bazwaka courage babenga Belleville fwati famille liboma mama malewa mais mokolo moko te biso ovandana tala jemima bokebaka bamatière ezalaka bokeba nga nayebisaka bango vérité bokeba mpo mokolo oyo ke ya oyo ye awa yaya tokotelemaka tozolakisaka na batayi ekolakisamaka na tv siko banani bakokufa na mpasa kolela oui jemima omoni eloko motala toyinga koloba te togarda babande mpo to tobi te bando simba jemima ebelema ofanda ata bacoin oyo baolekaka te kanga neti alo na oloba na yo
mokolo okazaka point tout basinga soutien bato mosusu ezika okelo mobo na bi oyo eza bianka te ser moko boye likolo moko boye ya ngambu wana abi yo bozalaka naye bapire malgré ozalaka kote oyo yo moto oyebisaki makambo awa nyonso ser na biso moko boye azala bakote kuna so oleki aéroport ya njili abi oyo tozala bapire abi oyo oza peti na ye moto obetaka makambo tu donc so boza na émission la base awa makambo tu bolinga awa so opre bokutana ekuto balobaki mpe baloko balobai bo abebimi bokutana na babase babase oyo yakoba yaka kosala baémission makambo tu belekanaka wana yo okenda obetela bango yaya mokili nazalaka na famille bota te makambo ezala te ya Jemima bitumba partout yaya nazangaka mbongo ya garantie ya ndako ndapesaka nga azalaka te mwana na ngai azalaki awa place otanga ezalaki te makambo ebimaka te Jemima lelo place nazolia kwanga na ngai naza na kimia nazolala ndako na ngai eza bien climatisé c'est grâce à Bellevue wana yaya ata naza zoba ngo nazangi eloko ya kosala nakezwa makambo ya ndako na biso nakepesa yaya te bazwaka makambo batia na tv poto ndima oui nga mana opesa bino omoni boye bolobi bien te ntongo alobi ke nga naye kopesa ke bamatière seke eza na bavoice seke eza na bapele baregistranga seke eza na bamessage ya kokoma mpe ngai vraiment nayosa bino bandeko bofonde te potango mpe botango po ata soko okaptire yango boye yaye soko okaptire neti ngai naosana grande terre na ngati Denise Mputu so na bino akaptire yango boye bato bamona tv ke aosana Denise Mputu eloko nga mpe naosenga bino yango wana po banimero na nga bango baza nango mpo tozalaki même moral tobanda kosolola bien sans problème ntango nazalaki na ele wana tozalaki bien baza na nimero na nga moto ablokanga aza te oyanga alobi moto ablokanga na ele wana kuna aza te na banda ozwa menace mpo nakomaki ndeko ya grâce mpo nabombaki grâce na ndako na nga ifale ntango ndenge babenganaki gracia po gracia na eza kofinga te bandeko na nga ya bumbu na fingi bango te parce que po nga pe naza pe kaka malgré tout na botami na lingwala mais nazofutela kaka na bamilie eza rekile ozomona nga pe nauti kimbangu te na boya yango te na finga lo bandeko na nga kimbangu te grâce à mwana bumbu mwana mai atala biyaya si nakolaki na bimaki deya mpe bapara mwana nazonga su na ndako eza te kote na bana ovanda namonaki famille na nga babengani nga bafilme nga mutakala nalali balongoli nga bilamba bafilme nga mutakala bapiblie ngai yaya mwana azonga su kote kuna te batraite nga ndoki batraite nga moyibi soko okosenga mpa mama na bino navanda ata 1 mois ya pamba tina bongisa ndako na nga nakende Jemima nakata nzambe alola te mwana mona esika bakunda papa na ngai te nazoloba Jemima nazwa grâce esika rankine ebanda yango wana tolongwe pemi tolongwe kuna tokoma oluka nzela totalisa na famille libota navanda na grâce nabisi grâce nga bia tosaelo te tosalaka bémission na biso boye na boye mais lelo vraiment bo toza na pui te il faut toluka mutu moko boye bien kosoutenir biso lelo malade ekoko ya grâce ngano toza na eloko te mais so lelo mapasi moko ya buto ye tokolela lisungi moko boye ata $10 apamba tokozwa grâce ngai atuni grâce nga nga mande naza boye nasalaki baanalyse na ngai nyonso tu namoni nakende nga famille libota nde tosoli na grâce grâce apabi yaya famille libota Jemima so koti na TikTok na nga omona eloko liboso tosala na grâce tosala ngo na baba liboso lupango nga afutelaka tobeta eloko na biso moko boye ya famille libota mpa eloko wana etalama ekanga bato ebeli na poto te eloko bosali vraimen Bellevue osepela nango eloko bosali bona ya tobeta eloko moko boye du genre lokola ke babengani grâce wana esika te ebele abengi ye apese place ovanda tosala eloko moko ya bongo abina ngai ya kotika te toke place abie nga basungi nga msusu yo mpe bakoki kosunga yo tokima mbango tokende eloko na biso etalama monde ntie bato basepela yango nde sikoyo yango nde cause ya kobebana mpo moto ozoloba oyo abombai grâce eza ye te nde motu alobi makambo wana nga mpe alobi na ngai te nga te ngai nazokende na bango nyonso tunde oui ntango makambo wana esili totango makambo wana to esili biso moto apesi position na ye ti tozalaki binemi te tobandaki kosolola pendant tout ce temps wana yaya na tosololaka
po toza binemi te yo oza koto nga naza koto tozalaki bien toswanaki te yaya tokokabwana mpo nga nakomi nanga famille libota yaya tokabwanela ni toya bandeko tosali mpe théâtre groupe moko pa pede nada soki mpe tolandeli ye mpe oyo alobi makambo wana ye mpe na master baza cousin na cousin toza binemi te par oui batangeli nga mpe na ndenge azofinga ngai na bémission sikoyo ngai nakovanda na kiti te mpo na répondre to mpo na loba likambo moko ya mabe peut-être mosusu tobetaka na ye mpo na mutu boye au grand jamais eya nature na nga te ozomona ntango ozoya koluka obeta lisolo ya mutu peut-être oyo eza le passé ya mutu yebaka mpe le présent mpe tobeta lisolo mais sikoyo ngai nakovandela yango na tv teke na banoloba nani tobetaka to lisolo ya mutu boye ti eya na sens te yaya naza famille libota oyo eza bana lelo Jemima ti mokili kosila natika famille libota na parquet so nazalaki na esika te me lelo ya mosu boyokela ngai naza na prison makala si bafundaki ngai ko yaya fomonaka bitumba esili te bitumba ya makasi siko baoluka kote wana baisole nga mpo bazwa nga maboko polele batika ngai na prison papa bayebi ke naza na parapluie oyo ezobomba ngai parasoleil na ntango ya moi parapluie na ntango ya mbula yaya yango nazoyebisa yo au grand jamais mama na parke basenga bemission na nga nyonso tuti natindaki ata bamagistrat bango baokamwa abi mais tomoni cause bofundela mwana o te mwana bato aoluka lipa wana ezalaki motema mabe ozomona mpona nini bana posa lelo peut-être moi ndenge eza bamona nga na oyungana na biloko na mutu mbula ezobeta nazopola libanda ya nazwi place olala mutu ata naza zobango Jemima nakende trahir oyo na bane tala anniversaire nango ozalaki te na ya tuna baye kobe ezalaki bamigra baya batémoin kolia komela ozomona siko place ya bongo mama na nga alati liputa na vanda anniversaire na nga mama nazwa eloko na eloko opesa te euti epa mama na nga pambola koko na yo alati liputa euti na famille libota yaya siko place ya bongo nga na bebisi seki mutu na nge ezosala te ezosala te yaya bokoloba ndenge nini ati bomoni bokoloba nge eloko na osenga bino boya na okande na réseaux sociaux voilà merci bota kombo mosusu te kombo na nge eza Bianca Zanga capturé dans photo na nga moko natiaki photo profil oyo natiaki na WhatsApp eza ya petite heure ya mwana grande heure na olongola yango na ozongisa photo profil na nga botia vraiment photo nini bocapture bamessage bozwi na kombo na nga likolo bocapture botie bomoni eza Bianca Zanga bomoni bavoice wana eza nga mais soki eza kaka na babilobaloba boyaya bango kuna bazwaka te batonga mama bango maboko makasi mama bango ebende bazwaka kaka ba 50 bazwaka kaka ba 20 yaya garanti bagaranti bandako na mama bazoya euta ya famille libota toloba kaka makambo nyonso botika. Voilà, merci beaucoup Zabdi Bianca tokomi na so na suka babi télévision za ngonga c'est ça na éviter makambo pe manike oloba yena Karim bon makambo manike na Karim Mokonzi vraiment elo nga na loba pour la Maria na minute oyo eza manike eza Karim Mokonzi bakokalikile Maria te bamaria bayelobi awa Maria azwi accès moko boye peut-être ya kobengaka biso bachronifoiti euta epa na nani epa na biso moko bato ya YouTube bayoutubers na bayoutubeur bato bazopesa mwana na accès ozomona eti Manique de John oza mama ya Maria Tumba okotika Maria te eza omoni ntango tozala yango Jemima eza ta ya Maria lipambo lia mutu bakangaka ngo te Jemima ibele eza ta ya Maria namona nga simo pepe andoi nanga bo Jemima na kasit Jemima kokondoi nani Karim soki Karim nene babengaka wana ozwi Jemima ozwi et plutôt Maria Tumba ozwi nani Fendi Koko ozwi netalaka bango ko ozwi na nani oyo ozwi na nani ozwi na baza mo ebele ozwi banadini kialuta wana ozwi bamifilesa na yaya bayosala makambo na bango yata na bango Manique soki apesi omoi baerreur wana eutani opa Sara nga na condamne Sara nga biso kokalikila Maria Tumba te ntango okalikile mwana na opesa baakse opesa bagasi moko boye bato kobemba na Karina na Sara bakome bapire bazonganaki bato kobemba na bango cause ezalaki kaka Maria yango tomoni Manique na Karine bazalaki bapire Karina nosunga Manique ti Manique akende baprison Karina tina bambongo sikoyo lo babebani mpona nani cause nango nani Maria Tumba Manique akokomprendre te
bati batika ye eza ta na ye batika kosavoure ta na ye ya bongo mutu azolela mo neti nga nde naza boye nde nalingaka na nga po eza nde nalingaka na nga boye ye na welingi ya mamakanda nake pa ya Noël bo nake na sope nakende osala émission sope nakende ya nini nabosa na chaînette nabosa na montre seke ya Noël abambaki ezaki bongo toloba nini yaya tio mpo nayebi ke na bamuvuma wana yaya na bamuvuma wana montre mpe koki korate mwa ezokisi ye soki ekatani sikoyo na chaînette na brutalité wana misi mpe kokatana basalaki ko mutu aya nango na tv moko abangi na papa ne na mama na ye te ekolobaka na bosani montre na nga na chaînette na ndaka pofo yaya po ye mpe ndenge abola minute oyo boye akangi mpe tiktok ye mpe ndenge oza na raison ko wi wana raison na ye mosusu ye mpe akreaki base na ye akree mwa lisano ne moko bo tema biso sikoyo tozwaka te tozwi comme tolambi yango na basense na biso maniki wana mwana na oyo tala prince babia mwana bato alobaka na ye te moto abeti tobalanse eloko na biso tobalanse maniki de john lekete yaya ekesala kaka mouvement tokofula yango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc Bianca Zanga, moi la souka okolo bani par rapport à dernier mot par rapport à passage de la GIE. Vraiment, donc ngai loko na lobaka merci d'abord na maman nanga Belvi Kandi la patronne, maman a fait sanga confiance, maman a valorisé nga na miso ya bato, asali sous le loko ma famille zangezo a valeur. En tout cas merci maman babi nzamba batela ko kaka. Nzamba batela ko eloko musu jema na bosa ni babi mwana kwata garder bandi na yo. Garder bandi no mwana kwata ofinga bela na TV mutu ta mona pardon tika ba sondage na lokuta Belva a toujours premier. Donc gardez vraiment bandi no tika bela na makambu na lokuta na zokosa ozaso na okuei okoma luka lisuni pa bela yango zokosa na ba top 10 na yo tika bela kimia. Et là on senga nani Jemima famille bota partout personne bazali to tika ka Belvi na maboko nzambe sans prière belle vie vraiment banguna na ba kolonga ye alors na ba prière na biso na bino nzamba lo nazo kama azo protéger toujours belle vie et là on senga kaka na ba tunyo surtout o balinganga nga tuka na pesi bino ba mboto boleke belé mo otanga ba kombo vraiment exaté na pesi bino ba mboto ba place tout bozwali vraiment et puis merci beaucoup na moko je maibele vraiment pour qu'on permette à soutenir, qu'on défendre cause na la chaîne. En tout cas merci beaucoup. On a battu musu pe jema ko l'exango pe inaperçu comme pe na kwa mo na bengi pe bo bloquer nga ozomona mais on ndimi obi nga tende ko nga ya ko défendre pe tobi keza lokuta mais ya ko yo monta batu ke makambo na to yo keza lokuta yo moni nga pe na ye nga kuna te parce que po na bongo na ndako ba dédicace donc numéro peut s'attendre. C'est numéro là on ya. Pas les repas là. Ya. Afinga non la comme selo. Il faut les repas numéro maman. Donnez les numéros. Ya ba yebi numéro là ça va côté na chaîne nga mo ça va ke na ko ba komba chaîne nga za mabete non. Ça va ke na Bianca officiel ba mona numéro na nga na bande ya chaîne nga na bande écran nga numéro na nga za na ba rezo. A mona ofinga nga finginga. Oya moni akoloba. Po ba mission na sala Jemima au vendre ma au comme ça nga fa ba mission tout na sala na ba chaîne différent ya bato. Ezalaka bien kolobi bien quand nzamba pambolo bien café bien la famille bo nazala commentaire à ma bête parce que na yebaka oh nini na loba. OK, merci beaucoup vraiment. Voilà donc moralité Jemima Ibele, les micros étaient tellement libres parce que cette émission c'est micro libre. Elle a su parler ses histoires. Alors les propos tenus en langage qui est Bianca Zanga. Moi je n'ai fait que poser des questions, je n'ai fait que faire mon travail et le reste c'est à Bianca. Voilà, je m'appelle Jemima Ibele, le groupe de la presse congolaise. J'avais le plaisir d'être chez vous, partout, dans le bureau, dans le bandakou. Vraiment, la maramutu, na téléphone, na tablette. Na métro, oh, c'est un plaisir. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à Exaucé qui était derrière cette caméra. Il était à la prise de vue aussi, dans le montage. Merci Kanaye. Merci beaucoup à FM 4 fois Boss. Merci beaucoup à JB Koumalou, le vrai pétrole depuis Dallas. Merci à maman Hortense depuis Paris. Babi Baby, quand il a patronne, la maman Poutine, maman enveloppe à chocolat. Si. La femme naturelle. Si. Honorable. Aïe. Autorité morale. Aussi qu'elle est pénale écriture. Siena. Mac.
ya yende wana ma mécano moi Oh. bicarbonate salo elembisa yo nzoto olemba ozoma trop chérie mécanique. en tout temps. Voilà, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.